Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai ya baza na difficulté epai ya bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Bakristo tolamuka na pongi bilembo ya suka. Toujours la fondation Rabbi Maving en marche. Assister les gens c'est notre compassion et passer aux autres c'est notre compassion. Faire des visites dans les orphelinats c'est notre compassion. On est là toujours comme le Job 6 verset 14, celui qui souffre a droit à la compassion. Voilà la raison pour laquelle nous la fondation Rabbi Maving nous avons émis la compassion pour sa sagesse d'amour sous la pluie, mais bana poto bana partout, tous à Kasangolo, na Congo central précisément à Kasangolo, tu es na fondation Job 6:14. Nabi celui qui souffre a droit à la compassion. Moto azuli kema moto azonyoko moto na pasi ana droit à la compassion. Surtout baka amoureux compassion devise na biso na Jacques 1:27 fondation Rabbi Maving to yeto sola bana oyo wana kokode mabilili ndeke ezalaka bilo na mino botindaka encouragement na bino ya ontoye toza Kasangolo toza na hôpital toza na orphelinat to anoyaka ya restaka mwa bien. Nous sommes à Kasangolo, Job 6:14, orphelinat où ils sont. Nous sommes dans la communauté, c'est quartier, c'est commune. Tous les gens la commune à Kasangolo. Kasangolo, la commune à Kasangolo. Et alors, tous les gens à Kasangolo, la commune à Kasangolo, orphelinat. La commune à Kini, ils ont des tous les responsables. Bonjour les amis. Bonjour. Encore bonjour. Bonjour. Bolembi. Vous l'invitez, biso to fondation Rabbi Maving et to utna biso Kinshasa to bito ya kota bino awa yango bomo to même no mo bilo oyo isa lo isa webelete mke o pasteur c'est le pasteur responsable pouvez vous approcher pasteur tout ça bénéfice et remise symbolique et d'après sa papa pasteur Luta à sa remise symbolique wana bidon huile voilà pasteur.
Voilà. Beta Maboko. Pasteur Kossi, soit ta sachet sucre. C'est remise symbolique. Juste remise symbolique. Yangwana. Allez, Beta Maboko. En fait, Pasteur, c'est la fondation Rabbi Mavinga. Un mot pour ça. Vraiment, soyez bénis abondamment. Merci. Parce que nous sommes dans un contrée, c'est-à-dire dans un faubourg. Il y a des fois, on s'est demandé si il y a des gens qui peuvent fixer regard envers nous. Mais en ces jours, nous sommes surpris de voir la Fondation Mavinga venir nous rendre visite en ces lieux. Quand je parle d'un faubourg, cela veut dire, si vous-même vous posez la question aux enfants, ça fait combien de temps que les gens sont venus ici nous rendre visite? Ils vous diront, depuis le 31 décembre 2019 jusqu'à ce jour. Donc vous êtes la première fondation, vous êtes le premier invité, le premier personne à pouvoir nous rendre visite. C'est ainsi que... Pour l'année 2020. Pour l'année 2020. Donc, dans ces 3 mois, la seule visite que nous avons réussi, c'est vous. Donc, dans un faubourg, dans un coin où la souffrance est énorme, mais vous avez pensé à nous. C'est ainsi que nous demandons à ce que l'Éternel puisse vous bénir. Merci beaucoup, pasteur. Vous êtes aussi pasteur, on m'avait dit. Oui, je suis pasteur Abraham. Ouais. Pasteur Abraham, responsable de l'orphelinat Job 6-14. Oui, c'est lui qui souffre droit à l'assistance de son ami. À la compassion. Même quand il aurait abandonné la crainte. Ouais, voilà, nous, chez nous, nous disons amour et compassion, c'est ça notre devise. Jacques 1, 27. La religion pure Saint-Âge de Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Voilà pourquoi nous faisons ce genre de gestes. On a apporté le sucre, un peu de l'huile, le riz, les moules. Il y a aussi les savons là. Et non, tel savon, monsieur Etika na mutuka. Savon oya pembe. Oui, il y a savon ya nini, il y a savon munganga. Savon munganga. D'ailleurs, c'est une remise symbolique. Non, c'est bon. Merci, c'est bon. Déjà, savon munganga pour na kosokola ya bana. Déposer nos kaka. Mais à part ça, tu as un décoba. Au savon génie pour na bilamba, bana baby sa bilamba mingi. Les paix qu'on a amené pour vous, c'est ça. Mais on a eu quelques cartons Oyo. Pardon. Carton Oyo. Il y a une famille moko baza na poto. Voilà, c'est la famille, c'est famille Célestin Sikumoya et maman Floriane Sikumoya. Quand il y a un geste pour na bana, papa Célestin Sikumoya, na maman Floriane Sikumoya, na bana bango, balanda ba vidéo na biso. Boye basa geste mais d'habitude tu vas sali geste bilamba ezaka mususu mo moko moko, mais là on a ya mélanger, on a ajouté quelques abus. Vous allez voir qu'il y a des trucs là. Je pense que ça va vous intéresser. Plus c'est pour les enfants qu'on a amenés aujourd'hui. Je crois Bazali. Allez. Il y a pour les enfants, il y a... Oh, il y a bébé, tu as mis Kolo, on a peine de Nani, Wapi Isaac. Aïe, yo, ekokote, ekokaye. Simbi Saïbou. De Blamba, monsieur Zayabana, merci papa Siko. Moi, ya Moussoussou. Maman, monsieur, bon, où est-ce que tu bébé? Bon, bébé, ah, taillé. Oui, et Sungate. Et moi, belé, tu m'as dispatché en haut, tu m'as au Kabula. Bon, c'est pas nango. Oh, Kokanan. Ouais, Miché. Miché, ça me l'a été. Allez. Et Koka Miché. Non, parce que ça me bozongi ça. Papa me t'a Kabula la bino, hein. De blo aba bébé Zali, aba mikolo penda mbwezda wa. Taneti oyo. Nani lisus? Nani? Hakim wabie. Yem tabie kokaye. Simba. Allez. Deuxième bilamba. Oye koka nani? Petit. Petit ne nani? Ye kaka. Ah, il koka paye. Il koka paye. Vous comprenez que ouais, bébé, je pense que c'est pour les bébés, il y a Isaac qui est là. Vraiment, bilamba bébé, il moi ming na carton. Oh, na oh, de au moins c'est 20-20. Yo là 20, il y a zo ça 20-20. Et au sunga mwana pasteur AP, maman moko azaka na mboka ni pasteur. Ah, kombo kimi maman biso atinda ki pe awa. Amona bleu na e. Oh, ba crayon de couleur. Ba brosse à dents, nanya lo ba ouais. Olinga crayon de couleur mingi. Ba brosse à dents. Tozana ba
Béron, ils ont ébélé na kati. Dentifrice. Il y a poto, dentifrice à poto. Ils ont parce que achayina chocolat, tout ça. Chocolat, bonbon. Mais ils ont kati moyena kabula mno siko ils ont tenga mopé na lembi poto ti ba course musu oza pe bonbon. Ils ont sozo liango ils ont ti basoka mais silaka. Béron ils ont kati ébélé. Oza chocolat. Bolinga kango? Bolinga chocolat? Tolia chocolat? Mais awa, ils appellent moi mikolo. Koko, oh benga kaoni? Jogging, jogging ezawa. Kalate langezo ya tondola, teze belé. Yango meze belé awa. Béron ya bien ça. Béron eze belé parce que vous avez bébé belé te. 3. Musu ba yati. Béron izali atie ba chocolat na kati na ba bombo bo pesa bana. Na peut-être na fondé la mania ya moi mikolo. Ah oui mikolo. Ya moi quoi mikolo. De bloc à bana izali ya mikolo pe izali. Ah o pesa ba crayon ba boyo kango ba stylo ba crayon iza awa. Na ba marqueur. Ba bloc iza. Moi ba parfum. Nani achaka ntunga? Bolinga ntunga mingi? Ezali. Nini suso? Na mona pe ba veste. Ah, est-ce qu'on a comprendre te? Oh ya basi Il est complet je crois. Na mona ki ba veste. Ah, ba veste mso bimia wa. Bolinga ba veste Oh veste basi to mibali. Ezebele. Nana zo ba yuzo bo ba veste. Tayango. Ba kabulela bino sima. Allez, c'est bon c'est pe nango beta maboko. Tomoni ba veste. Oh kata nini? Kata pondu. Kata fumbwa. Bolinga pe fumbwa. Ya kolia to ya kolata. Allez, betela nzambe maboko. Voilà. Et baba vete ezali, ezebele pona bana Bano baza balati, bano pe bakoya bobombeli ban. Oyo koka nani? Ngai. Koka yi. Voilà. Nazo bana ka shonde ba buye. Yaya yo lo bana komono nani? Stéphane. Vous êtes en classe ni? Première. Première primaire. Secondaire. Première secondaire. Olobini pour la fondation Rabi Mavinga pour na bande kopé poto wa kantimi na bilamba. Na 5 ans merci ne vakanisa biso na moko lelo to vivre pasi. Merci na bosungi biso na loso na huile na bilamba olata 5 merci. Nani solo ba? Bino ba aussi classe? Lai. Olobini comment nani? Esther. Tu prends en première? Deuxième. T'as la caméra Olobini Esther. Parce que merci na bato bakanisi biso nzama pambola banga basela bonsu ya miko de kande bakanisi biso ba fele nzama pambola bon. Allez nanya koloba. Comment na nani? Joël. Joël Olobini de ba otala bino. Comment na nani? Mare Olobini de ba otala bino lelo. Merci. Comment on a ni? Krishna. Krishna Olobini ni. Après bon merci de baoti que le jeu bilo kolia na ma papa na bilamba yang la pes bon merci. Betele maboko. Nani akoloba lisusu. Comment on a ni? Belgrâce. Belgrâce Olobini de Otabino. La ndama pa ma bango ona tezang ba baksa bonde batinde biso bilamba bon. Merci beaucoup. Quand tu l'aimes bilamba. Bon moi bloga na kasi na ba veste te hein? Loso pe bomoni? Nani ni susu? Na veste. Na semoule, na savon, na sucre, na huile. Bo sepel nango? Bo sepel to beti mabo pona lokumu na nkolo. Voilà, merci beaucoup. Et pasteur, nous allons atterrir. Et vous avez combien d'enfants ici? J'ai 30. 30 enfants. Parce que les autres sont partis les après-midi. Ouais. Ils m'ont dit que papa, on a un terreau, il devait toujours être à l'école. Il devrait partir, Et donc, c'est une obligation. Et tous sont scolarisés. Donc 6 ne sont pas scolarisés, mais les restes sont scolarisés. Pourquoi?
Parce qu'ils ne sont pas là scolaires comme Isaac là. Ah, ils n'ont pas encore atteint l'âge. C'est bon. Et donc on était venu vous rendre visite. Je ne sais pas si vous pouvez encore dire quelque chose. Oui, la difficulté là, j'ai un enfant de 20 ans, Olivier Mbala, qui est encore à l'hôpital. Il traîne encore à l'hôpital à Kram, à Matete. Il a connu un accident. Il est là à cause de la facture de 348 000. 348 000. Même si présentement vous me dites que nous descendons à Matete à Kram, nous allons récupérer l'enfant. Il est là, il traîne pour ça. Ok. Et c'était quel accident comme ça? Donc accident de circulation. De circulation, oui. Il a fracture ou bien... Bon, il a eu un mot au niveau du bras et puis tant de plaies au niveau de la tête. Mais après le scanner, on a constaté qu'il n'y avait rien. Après la radio d'avant-bras et bras, on a constaté qu'il n'y avait rien. Mais comme il avait perte de mémoire et plus de blessures, c'est ainsi qu'il était un peu retenu. Maintenant ça va, il est vraiment à ce bon état, mais sauf que nous manquons seulement pour l'argent pour la facture. 348 000 francs congolais. 348 000 francs congolais. De notre côté, nous allons nous battre, on va essayer de voir ce qu'on pourra faire. Oui. Et les gens qui nous suivent aussi, les gens de bonne foi, de bon cœur, ils vont peut-être se manifester, on verra quoi faire. Et comment il s'appelle le gars? Olivier Mbala, il est à Kram, à Kram, je le cliché même ici. Bon, bon, on entre même dans le bureau. Bien, non, on ne va pas entrer, prenez les clichés. Ouais. Pasteur Luta, s'il vous plaît. Et salut, on dit Pasteur Luta, Tamomoni Banaboué. Je sais que d'habitude, tous les gens ont orphelinat, mais Tamomoni Banaboué. Vraiment, eza passe mingi yangwana to zolo bagaka boye abandeko bozala makoki tanto mwa eloko muke oyo ozomona ngo pamba meko ikosunga lolenge ya bana oyo tozomona parce que eza passe mingi kotala boye tanto mwa eloko muke ezangi mais lisungi na biso nyonso to ekosala ke bana oyo basungama ekozala peda bien yango na lance appel na moto nyonso oyo alandi biso atala bana oyo atala lolenge bazo vivre ekozala malamu pe kozala lipamboli monene pona bango. Merci papa. C'est donc là les pasteurs titulaires de l'église Pain de Vie. Ouais. Bon, ça c'est la réponse du scanner. Okay. Ça c'est la réponse du scanner. Oui. Le cliché du scanner est là. C'était le scanner cérébral. Parce qu'il a eu des mots sur la tête. Mais après le scanner, Dieu est intervenu. On a écrit examen scanner cérébral, 20 ans, un garçon, depuis le 4 mars 2020. Acquisition spiralée sans injection des produits de contrastés iodés, reconstruction des coupes en MPR, Mouvement populaire de la Révolution, ou bien MPR Moussousso. Quand c'est rendu tout ça, c'est bien signé, boulevard Lumumba, quartier 8, commune d'Endjili. Et ça, commune d'Endjili? Non, ça c'est le scanner. Ah, ça c'est le scanner. L'hôpital c'est chez les Rochers là, à Bitabé. Donc, tribunal, ça c'est à Kram. Oui. Donc, ça c'est la réponse de la radio pour le bras et avant-bras. Ici, juste c'est les CD. Donc, chez le scanner. Donc, comment on peut s'appeler CD? Ça c'est le CD. Dans ces CD-là, vous verrez la tête de l'enfant, tout ce qui s'est passé. Okay. Donc, nous manquons la facture. Et non, comment on peut s'appeler CD? Beaucoup de scanner papier CD. Mais qu'est-ce que c'est CD? Tu parles de il théâtre, CD, moi, prédication. Ouais. Merci, pasteur. Vous pouvez demander aux gens de bonne foi. La facture là, la facture de l'hôpital est là. La facture là, c'est 348 000 francs congolais. Que les gens de bon cœur, de bonne foi, puissent intervenir pour que cet enfant sorte de l'hôpital. C'est depuis les premiers jusqu'à nos jours, l'enfant est encore à l'hôpital. Il est déjà rétabli. Nous manquons 348 000. C'est environ 200 $. Papa Mayata de la foi. Pasteur Luta. Rabbi Mavinga. Ezara Ate Bata Musika. Si à la volonté, cet enfant, même aujourd'hui, même demain, il peut sortir de l'hôpital. Ouais. Puis l'Éternel vous bénir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez oublié ça. Pasteur Kossi, on va terminer. Mais il y a un tabou, hein? Ça, non, oui. Il y a un tabou, ça, moi bien. Quand on joue les athées, Pasteur Kossi. Non, merci. Je pense que nous sommes Elobami. Tant que nous avons Sengo, nous avons accompli mission. Nous avons
vous savez avoir la compassion, et ça, chose moi, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais c'est au cabareté, Mais on soit en rien mouqué, mais à ce là, atia maboko. Or, Nzambe atala kande misune na makambaboy. Bible miso Nzambe za fixé na mukima plan otala bateau nyonso mutima ngeza pa na ye. Or mutima Nzambe za pe pas orphelin, pas veuve, pas démuni parce que c'est biblique. Donc c'est ça. Et bateau nyonso balandaka biso Kilongo TV, tant on partager ba vidéo na biso, o pesa chance ya ko pesa fondation ya Mavinga force ko kitaka na bopito ya ko sala descendre na orphelinat puis ko kende verbe diminuer. Tant on partager vidéo zo pesa biso chance et sortir batami balezali batu oyo pe bozo tia loboko pour ko soutenir ndenge maman na biso couple basali bandeko basali ndenge pe fondation ya Mavinga to sali to pesa chance wana et batami cette ezali bato bozo attend ensemble la pona biso. Tant bozo sambela pona biso et que ezo sunga pe tant to zoa o bazo pesa parce que to baradage mo o ya biso za biso o ya biso te eza biso te. Donc tant bo pesi pona bo orphelin et comment biso pe to zana to tia kaka à chaque fois fondation de Mavinga sala descendre na terrain ils rappellent quelque chose o yango mo to bon ça pour que biso pe to participer na bénédiction. Partagez vidéo oyo betali solo to ki pasteur Abraham sengi pona ndeko na biso mwana sengi biso na batapemi na ta musika tout ça là quelque chose bibi ne refusez pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de lui accorder. So zana makokia ko sala quelque chose pour te bienfait ko refuser te sala ngo nzamba ozongisa. Merci papa Rabi. Merci beaucoup. Voilà, on est pratiquement à la fin de ce reportage. Nous étions venus à Kasangulu pour visiter nos amis de l'orphelinat Job 6-14. Celui qui souffre à droit à la compassion. On était venu avec énorme Kalenge. Et merci au pasteur Luta. Merci Cédric. Il y a Cédric, merci à vous. Merci aux amis. Bana Bana Biso ntoki na biso bolobi nini? Ça va, botika malamu to yo tab nomba la sima. Bobondela Nzamba sunga pe ya Eriko aza na hôpital Abima bobanga mnote Nzambe asunga katika bana ete. Amen. To aussi ça na prière et le quoi ton pasteur Luta awa apusa na to sa prière biso ki na biso. Si yondo uti na biso na hôpital to ye awa na orphelinat. Seigneur, merci pour la nion saleli biso pe merci pour la fondation Rabi Mavinga. Seigneur, en tout cas au Pambola pe Pambola ndeko nyonso oyo a contribuer pour te bana o basungama pe Nzambe simba pe mitema ba oyo balandi biso pour que bakoba kosala musala oyo pe bakoba kosunga bana oyo parce que musala ezana no makasi. Nzamba lola na tiki le pasteur Abraham aza responsable na bango pesa ye mayele pe pesa ye makasi sunga ye enfin que akoka kobatela bana oyo na kimia nyonso to pekisi nyonso ya ba maladie o nyonso ya ba o nyonso satana ko yiko yana ngo pona ko déranger. Seigneur to bebisi yango na kombo na Yesu pe to sengi makila na Kristo e bomba bango na kombo na Yesu nde to sambeli bongo tolobi amen. Amen. Betela Nzambe maboko. Au revoir. Merci. Merci Coco Dema. Derrière la caméra, c'était donc là votre émission télé surprise à Kasangulu. On est venu visiter les orphelins. Et bien voilà, tous on a fait ce qui ça. Allez. Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai ya baza na difficulté epai ya bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini et tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te
Totangi na Jacques chapitre 1er 27, Bible le dit la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et orphelin oyo attendre loboko, orphelin oyo azana pinzoli na miso, orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pese yango. Lelo toza awa bomoni pembeni na ngai quelques fournitures scolaires na mimi yango pona hôtel Samne échantillon. Toza na ba cahier, toza na ba crayon, toza na ba stylo, toza na ba sac, topé ba bag school, toza na ba uniforme, quelques échantillons yango totie awa pona hôtel Samino. Musala wapi oyo fondation Rabi Mavinga tozali kosala. Rentrée scolaire kalate tokokoka kosunga borphelinat nyonso te ya Kinshasa. Kasi ndambu oyo tokoki kosala na lisungi na bino, bino oyo bosutena Rabi Mavinga, bino oyo bo encourageaka biso, bino oyo bo motivaka biso pour que tosala ba geste ya boye. Amour et compassion tolobaka na devise na biso. Amour et compassion. Toza na bolingo et cinq toza pe na compassion. Tosunga baza na pasi bazangi. Nde tosepelaka mingi tango bengaka biso, tango encourageaka biso. Oyo nyonso ebiki atindelaka Rabi quelque chose. Rabi zoata oyo. Rabi osaka msano malamu. Zoata 50 euros, 100 euros, 200, ça dépend. Oyo nyonso atindaka Rabi kende komona ba orphelin, kende komona ba veuve. Tosalaka yango lelo toye ko remercier bino pour na confiance. Pour la confiance au Bopesa Biso, Fondation Rabi Mavinga, Bopesa Biso, équipe Moulimba Kilongo TV, na confiance au Bopesa Biso, Biso pe toza reconnaissant na yango, nde tozo tonda bino. Soki orphelin moko atangi, lobi akomi moto. C'est une façon pour nous de contribuer à l'éducation ya bana. Avenir ya mboka na biso eza na bana. Soki bana lelo batangi te, lobi bakoma ba brigand. Lobi bakoma ba fazer, lobi bakokoma bakobanda ko nuire lisusu société. De préférence to sunga bango tango oyo. Yango yo mutu ozotala ngai. Yo mutu oyo osaka ba geste ya malamu to pensaka pe ko soutenir ba orphelin. Peu importe bat oza confiance na bango benga contacter bango sala ba geste na biso to ko soutenir yo et kozala malamu mingi. Mwana oyo atangi te apporter nini na société. Vous savez on nous dit la plus belle femme ou bien la plus belle fille de la vie ne donne que ce qu'elle a, sa beauté. Mais la plus belle fille de la ville, certainement, doit être celle qui est intelligente. Elle va apporter son intelligence dans sa société et kozala malamu mingi. Biso Kilongo TV tokanisi pour contribuer à l'éducation ya bana pour que lobby tolesa nzoto tolesa pe bongo. Olesi mwana na musuni, olesi mwana pe na bongo, olesi mwana pe na molimo eba nzela ya nzambe. Soki bongo ya mwana ele malamu, c'est-à-dire akosala pe musala ya malamu. Ndenge kokode maebisaki ngai abi mbongo esombaka mayele te kasi mayele nde esombaka mbongo. Soki mwana aza mayele akoyeba kosomba, akoyeba kotonga, akoyeba kosala makambo ya minene. Merci mingi pa na bino nyonso, c'était pour moi une façon de vous remercier. Na batnyonso o ba soutenir Kilongo TV, merci mingi na batnyonso ba soutenir Rabi Mavinga en particulier, merci mingi na batnyonso ba soutenir Fondation Rabi Mavinga. Quant à moi, je vais dire merci na ba collaborateurs nanga nyonso. Je dis merci à Coco Dema Oaza Simabilili, notre réalisateur, notre chargé de Makambo Ebele. Je dis merci Pasteur Kossi. Pasteur Kossi. Chaque jour, collaborateur na IP. Merci mingi na Pasteur Herbie, merci mingi pa Pasteur Ringo Mambote, merci et pa Pasteur Jean-Paul Mata, l'homme de la foi, merci et pa Rigen, merci et pa Igor Silou, bande kotozana bango na barfelna, merci mingi et pa énorme Kalenge, merci pa nayo, merci pa Maître Roli Kouchi, merci Maître Mouké, merci Angèle Kinkela, merci Papa Kosi Mazebo pour notre soutien. Merci Mingi et pas Bernadette, merci Fondé Kabea, merci Bandego Nyonso, vraiment, merci pas Nabino Nyonso, Fiston Bastien de FB International, Papa Duval Kasongo, Papa Nangai Dominique Kiele, Mona Moussakata, merci Mingi Panayo, Mamé Méline Zemba, merci et pas bino nyonso vraiment na soutien na bino fondation Rabi Mavinga yango malé mbeto zokende malé mbeto sala ba action oyo kozala concrète et kozala malamu mingi oyo nyonso alinga contacter biso ba numéro eza affiché et to soutenir ba orphelin to soutenir ba veuve
Amour et compassion. Merci, Fondation Rabbi Mavinga.